JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko oyo nyonso ezali mbala liboso amonanga atalanga alandanga ayokanga soda na bino ya poto, na kosenga na moko to s'abonner na nouvelle chaîne ya sika na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko na obeta CT JDK Mopao TV ndeko na ngai s'abonner awa okozwaka ba émission ya kitoko na yaka koloba vérité na yaka fongola ba G na yaka fongola batu oyo baza na kati ya kidiba. Lelo na obeta lelo lisolo ya immigration na ebike yo linga na beta lisolo ya immigration te po yo funda kanga kuna olobite nga na kansaka na za préfecture na kansaka na za police mais obosa na kena kambila soda ya poto yango na ene ebisa yo kaka yo nde muto comprendre te motema mabe osepela te na ona lobaka. Bandeko na ngai lelo na yebete lelo masolo oyo ya immigration niveau makambo ekomi ya kobeba nga naza na kati na ozo information et mikolo yo santé bande ko déranger moyen na yebisa bino nyonso ezate yango lelo moi makasi o nzamba pesinga na yebisa bino oyo ezoleka oyo za koya na bandi mingi ndenge baza wana ba congolais bovandi wana boyebi kutu teke ministre ya intérieur ya sika na kombo ya Bruno Retailleau aza motema mabe aye pour gagner confiance ya président de la République. Na yango avana kene musika na kopesa na mbote na ngai rapidement na son excellence l'honorable monsieur le bourgmestre, monsieur le maire ya Bandal Afo Ndofula Mampuya. Nakobakisa mbote na ngai na Serge Blaise Mutipule na l'île 59 dans le nord. Na pesi mbote na ngai na maître Alain Lyon na 95 Val d'Oise banlieue parisienne. Nakobosa na te papa Jean-Pierre Mavakala na 77 Savigny les Temples toujours na région parisienne. Et na pesi tous les bana Mavakala, Amy Mavakala, Gaëtan Mavakala, Larsen Mavakala, Richie Mavakala, et puis Herman Mavakala, famille Mavakala nyonso bambote bisika bozali. Bandeko Marama Mikanda eza ya koyinda na France. Respecter ba norme, respecter oyo France ezo senga. France senga kaka intégration et le respect ya ba valeur ya mboka na ye. Yango eloko France yo senga. France yo senga bino mamba minene belé te. Ndeko nanga so lingi mukanda na yo vanda respecter ba valeur ya mboko yo, respecter oyo zo lekana ta mboko yo. Et impliquez-vous na makambo zo lekana mboko yo. Awe ezali mboka na yo bandeko na ngai. Bo kontaka na Congo lisusu te. Alors, na linga bo comprendre eloko makambo abengi immigration oyo baza kotia en place. Bandeko na ngai Premier ministre Michel Barnier na ministre ya intérieur toujours na aide ya président de la République ba vandaki na réunion ba convokaki plus de 100 préfets ya France. Landanga malamu ndeko na ngai
yo muto comprenaka na couloir kimbuta linga o comprendre on azo bano sikoyo et surtout na osenga na osala ngo molaite oko ko partager po bandeko nyonso bazwa naza ko beta sete na bandeko mingi o ba na France mais nazo loba mingi kaka na bandeko nyonso bazana kata Europe na mboka poto la diaspora en général partout eza ko yinda mais oyo na obeta lisolo lelo eza ozo leka na France gouvernement et outil convoqué donc Bruno Retailleau Oazali ministre intérieur Yassika ba outil convoqué plus de 100 préfets ya France mobimba tout simplement pour na telemela likambuya immigration pour na telemela likambuya titre de séjour on parle de tout bolandanga malamu bandeko ngai eloko nini leki na kati ya réunion wana Bruno Retailleau ayebisi na ba préfet alingi lisusu te préfet ya département moko apesaka mikanda facilement et komi likambo ya cas par cas c'est-à-dire kana yo eza nzambe te ezali nde cas oyo préfet aza kopesa cas par cas pona ba pesa mikanda bande kona ngai avant nakende musika ba département oyo ya France oyo ezali ba département ya kokende kobwaka mukanda te ya kokende kosenga asile te ndeko na ngai landanga malamu yokanga malamu fongola misu malamu aider bandeko partager vidéo oyo et surtout to s'abonner encore une fois na JDK Mopao TV naza wana pona kopesa bino information so boza ko s'abonner na monique boza ko s'abonner belé na nouvelle bino information oyo fongola bino et ko aider mingi et ko éviter bino ba expulsion ba refoulement bande kona ngai boyo kela ngai bolandanga malamu ba département oyo kende ko bwaka mukanda te ko luka demande d'asile te awa na France ezali département ya Seine-Saint-Denis préfecture ya Bobigny on ezali numéro 1 kuna so kei mukanda so bimi na ebité soki fobe la nzambe so ki osala ni na ebité kuna c'est-à-dire ministre intérieur a bêti c'était na département ya Seine-Saint-Denis parce que Seine-Saint-Denis a département ya munene awa na France ya liboso ezalaka département ya Seine-et-Marne 77 Seine-et-Marne le département le plus grand ya France ezali Seine-et-Marne na 77 o bayebi après tout ça na Seine-Saint-Denis o ezaba donc kuna ba bêti c'était na préfecture ya Bobigny pas de mikanda oyokinga malamu département ya Seine-Saint-Denis na préfecture ya Bobigny dans le 93 deuxième département ya okende kobwaka te koluka mukanda te po orozwa te ezali Ivry-Court Couronne kuna na 91 na département ya Essonne mukanda kune bimarate e bimate ndoko na ngai yokelanga soit conscience na oyebisa bino ka eloko moka malamu soko lingi obwaka facilement makambo na yo tambola facilement oluka ko bimaka bokena na ba province c'est plus facile mais ba département on atang mibale ya Seine-Saint-Denis la préfecture ya Bobigny kuna ko mekati na département ya Ivry-Court Couronne na 91 na département ya Essonne kuna ko mekati et puis Henri Sabino eloko moko lisusu boyeba na 95 kuna bozala mayele baza ko étudier dossier cas par cas na 94 baza ko étudier dossier cas par cas na 92 donc na Hauts-de-Seine baza pe ko étudier cas par cas na 78 dans les Yvelines bazako ezoleka mwa muke mais plus ezako leka mingi na ba province
bandeko na ngai na ba province botu na bandeko na bino oboza nango ba master boza na ba province o baza mai moté ya monene moté ya malamu lokwa soda ya poto ba kosunga bino bokeba makama mikanda voilà wana ya sikoyo makambo oyo na website bino yango wana mais sikoyo to kota sikoyo na profondeur ya likambo oyo ba vandesili plus de 100 préfets ba ebisi ba préfet plus d'expulsion que de titres de séjour. Alors, na kati ya makambo wana toza na problème ya ba oyo nyonso baza kobala ba français. C'est-à-dire oyo nyonso kobala français. Na époque ya kala tango toki na Manuel Valls Premier ministre Manuel Valls après ça qui mitindo que moto akozwa mukanda facilement du moment où yobali kaka français okomi na droit ya mukanda kasi ministre ya lelo premier ministre ya lelo Michel Barnier na ministre intérieur na ye Bruno Retailleau balobi makambo wana abu pia esili soko bali français bolandanga bien soko bali français ba opesa yo mukanda ya 6 mois, récépissé à 6 mois, et permettre yo okenda musala, parce que vous bali français. Peu importe français. Français mundele to ya mutu mwindu di moment bali ka français, ba opeso mukanda so neza ekalate, ba peso mukanda ya 1 an, 10 ans. Et comme ici ko ozo récépissé ya 6 mois. Na récépissé à 6 mois, ozo na attente il y a 3 ans. Bande ko nga landanga bien. Partagez mission rapidement. Bah, toi, sois conscience. Pour constater que tant que nous la français, tout de suite, et lobby mukanda, tu vas comprendre parce qu'il y a trop d'abus. Bouzo beleki trop na kati ya communauté oyo, tous en a respect les sociétés, au bas la français, kolomboka, au bas les français, to françaises, allez, lobby, au juka mukanda, pas au limwe. Yango ba juili on maïe les sikoyo, ça dit ba opesa yo, récépissé à 6 mois, renouvelable. Au bandaro kende musala, au lukelon musala. Au zwape musala. Ba hôtel na yo libala na yo pendant 3 ans. Pendant 3 ans, chose qui correct na kata libala na yo et puis ozo sala ba yo peso mukanda il y a 10 ans. Soit ba peso mukanda il y a 1 an, soit peso il y a 10 ans. Ndeka ba mo ba juger ba peso mukanda selon cas par cas. Wana bato ba obala bana mboka. Pona nini lobi bongo? Parce que ba sali ba enquête na bango bah yo remarqué que batu mingi ba obala ba français to ba française bazaro boma mabala mingi ba africain ba boma mabala boyoka eliso na betla bino ya ndiko na biso ya mobali ba balaki française ya mondele ba pesi mukanda abengisi mwasi na ye na Kinshasa na bana mibale lelo awa akoma mutelengano au telengana française a continué vinaye il y a comme telengana et va botola mukanda. Donc faut faire très attention. Wana kawana ya kobala français ndenge komi et asu ndenge za ikalate, c'est-à-dire il faut d'abord 6 mois renouvelable et 3 ans il y a vie de couple. So va moins que 3 ans au vandi na vie de couple na 3 ans ba peso mukanda soit il y a 1 an, soit il y a 5 ans, soit il y a 10 ans. On est allé selon cas par cas ndeni ba juger. Ezaka po yo ye ba ndeni ni ya sala, ya rovanda na mboko yo. Alors, pour na ba femme seule, boyo ka likambo yo eye ba changer makambo. À partir il y a le 1er janvier 2025, à partir il y a le 1er janvier 2025, moi si nous soit allé considérer femme seule, il faut approuver lelo na l'état tous les mois 15 heures de travail. 15 heures de travail à défaut bakoboto la yo mukanda ba okata yo ba location nyonso. Nalobi bien à répéter les choses. Moi si vous allez femme seule, vous partagez votre de la bango ba femme seule bazwa. Nganaza, ce n'est pas moi qui fais la loi. Nganazo lo ba oyo na yoki, oyo nazo mona na bilili, na tangi, ponga tangaka. Na ndaka information yo le rôle dans l'information te luko yoka onga na zoloba so yo tete tu et ça problème na yo essentiel
et le bas Serge Blaise Mutipule n'a pas pesa kaka information et puis il y a ofele. Donc femme seule quoi non ko so lingo benga na yo pona peso information mais quoi non ko fingate o et ça na ngelo te ponga na femme seule te ngaza na femme te yo femme seule muto o déclarer femme seule peut-être pose à mbali na ndako mo déclarer femme seule keba à partir du 1er janvier 2025 il faut qu'on déclare 15 heures de travail, c'est-à-dire 15 heures il y a boulot salaki, la fiche de paye, ok, déclarer en gros, pour prolonger, faire foutre la location là yo. Ce qui aux ici en gros, il y a que la location là yo au kata. Ce qui va sali une année, aux présenter 15 heures de travail, ba botolio mukanda. Ba botolio mukanda ngaite muna lo bayango, les ali aux décisions ou une réunion. Alors, bah si ba préfet nous sur ba département que pas plus de 5% il y a titre de séjour. C'est-à-dire que Ndronangaï, Zala Mayele, Keba, pas plus de 5%. C'est-à-dire que Nakata département Moko, Baboyi va payer plus de 5% il y a Mukanda. Au contraire, au Senga, plus de 40 à 50% d'expulsion. Il y a Régé, il y a Mikanda. Il y a Ndronangaï, Tanzana Mukanda, Kendara Musala. Solution yango wana ya malamu conseil ngana opesa yo kendaka musala parce que lelo ko prolonger mukanda et comme il faut présenter 12 fiches de paye il y a année précédente et sozo landangai pour prolonger mukanda na yo facilement lelo na ba buzo bato sali na ba but to sali na ba fraude to sali na ba lokuta na biso ba yeko comprendre biso ndeto fonctionnaka et on bâti ba biloko mingi en place pour prolonger mukanda na yo facilement il faut présenter 12 fiches de paye il y a année précédente ce qui va compliquer vie na yo ba otsenga yo il y a 3 années écoulées yango il faut kindara musala bandeko na ngai boti ya olala ba pungina bandako boti ya kovandela ba TikTok boti ya kovandela ba kosonko ba benga onini kisongi boti ya kovandela ba buzoba boti ya kovandela ba concert ba musique ba nini tout boluka bokende misala mboko eza mboka de travail ici c'est le travail na yebsaki bino que Pôle emploi est changé. Congolais, Tilelo, Congolais, Batunakaka. Pôle emploi est à la Canigno. Pôle emploi est à la Wapio. Nasi Nepsebino, Pôle emploi est changé. Et à la sous Pôle emploi et comment France travaille. Mundela Zobate. Alors, plutôt, parce qu'on combo mon boye pour il a qui savons que ici, on travaille. France travaille. Bandonai prenez conscience. Nganaza ennemi na yote. Nganaza ndeko sumunga yo. S'abonner na chaîne nangai JDK Mopao TV et ça lanka wow na osunga yo so benginga na osunga yo minango s'abonner na kopesa bino information c'est belé bandeko nangai so kotika na chaîne oyo s'abonner na chaîne oyo JDK Mopao TV okozwa ka ba information itali immigration en metali mikanda bâton réel ya ko refouler il y a coupé sa titre de séjour, il y a Régé, il y a Okitef, Makambutu wana bandeko nangai na maîtriser yango na za na cerveau. Soko lingi conseil benga kasi na linde o s'abonner. Avant benga ngai il faut s'abonner. Na moni penda ke ndeko s'abonner po affichaka o kosa na yote po affichaka. So ina na 114 soko s'abonner ça na 115. Est-ce que na kosi? So ina na 115 soko s'abonner ça na 116. Si vous s'abonnez 3, 4, 5, et ça va peut-être 120. Donc, nous sommes là, on compte na bino na ebi ke botika soda ya potote. Alors, nakati ya réunion, il y a plus de 100 préfets, ba soulever les sous kamu susu, il y a bateau yo, ba roboto la bino mikanda, oyo mikanda na bino, ba sa la ngona 3, 4 villes. Ande konanga soyons sérieux. Soyons sérieux. Mukanda mokezo sala 4 fois. Na 4 villes. Moutavanda na Lyon. Asara na Lyon. Mais Mukanda na ye, ba retrouver ça na Les Havre. Ba retrouver ça na Paris. Ba retrouver ça na Rouen. Ba retrouver ça na Nantes. Ba retrouver ça na Saint-Étienne.
ka mukanda moko ya mutu moko mais va retrouver bilongi yango na ba URSAF 5 URSAF bandeko na ngai bino nyonso tu oyo bo participer na mukanda wana kolo mukanda d'ailleurs soit vana na Lyon préfecture ya Lyon et botole mukanda bino nyonso obo sele mukanda interdiction ya France au kitef. Alors ndeko na ngai yoka o nazoloba ba sala blague te ba loi ya sika e makasi na nango ebele na cerveau mais na kolobaka nyonso siko te po émission za mulai na sala be émission ndamu yo s'abonner kaka et surtout ko bossa na te ko cliquer la cloche de notification ngonga wana ya muke cliquer yango tango na sala émission yo zo yango direct dans le blema immigration ma mikanda neni ya kosala ona kobwaka ba procédure ni à poursuivre à suivre biloko tout bandeko na ngai je suis là pour vous aider, je suis là pour vous renseigner, pour vous donner des informations. Seulement que il faut qu'on s'abonne à la chaîne JDK Mopao TV. JDK Mopao TV. Ba papa e, ba mama e, bandeko na ngai ba congolais. Soko lima mukanda na yo e vanda. Benga soda ya poto, mais avant benga soda ya poto, s'abonner. S'abonner et ça langa wow. Bandeko na ngai. So nous avons information. Landaka soda ya poto panza mokili mobimba. Yebisa bandeko nyonso tu bo s'abonner na chaîne oyo za chaîne moko éducative. La chaîne moko ya information. La chaîne moko le baka vérité réelle, la réalité et surtout que na pesa ka conseil. Awa ma fingi za la raté soda ya poto éducation makasi. Awa rendre za la raté polémique za la raté respect sur respect. Respect de l'autre. Voilà bandeko na ngai, but ya émission na ngai, but ya chaîne na ngai, ezalika pona kosunga. Pona kosunga bandeko na biso ba oyo, ba bunga peut-être nzela ba oyo ko bunga nzela, ba ko retrouver chemin de la gloire. Voilà bandeko na ngai. Merci na bo bolanda ki ngai, merci na ba oyo ko partager, merci na ba commentaire na bino, et boye baka ke na beti na 3 sujets wana. 3 points, pardon. Par exemple, sujet, c'est un point. 3 points. Ma point est belé. On a bêta prochainement. Nayango, na suki awa. On a bandi vidéo oyo eko sungabino. Et on peut se venir maïele et au fond la bino misu. Na zongi le sous moïlo komoko rapidement. Bazako boto la mikanda. Pambala. Bazako boto la mikanda. Pamba. Pour rien du tout. Et l'oko kouti a grave. Zaka témoin l'oko mokekaka. Boto la mukanda. Moi, erreur mon roloba. Au fraudé na bus mozana mukanda bakangi yo keba ba robot lo mukanda au fraudé na métro na tramway na train ozana mukanda na maboko na yo keba ba contravention na sote comme kende na préfecture de police tant ba vérifier mutu wana ba kepta de mukanda na azana mukanda ba bendi yo mukanda keba ndeko na yo fongolo agir partager émission et kosunga bandeko mingi na sukiawa. Comme la prochaine émission, ya boye, ezalate, wabino, JDK Mopao Mokonzi soda ya poto. À très bientôt. Bye yo. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya poto.